Jean-Pierre Bemba Gombo atamboli tozo kande ba congolais andenge wana de père et de mère na bisa bino deuxième volume na zo beta masulo Gombo Jean-Pierre République démocratique du Congo na guerre de moni VPM intérieur défense Mojavita yemoko kitaki sur le terrain bokonde Mojavita de mitumba. Bonsoir Nabalandi Nabiso Noso, il y a la voix c'est cette télévision, beauté, partout, au besoin du Bakou, il y a Kolanda Biso, par la voix éternelle, Topesi, Congolais, il y a des pères et des mères, Topesi, Bilombo, Teboza, Pinza, et belé, au besoin du Bakou, il y a Kolanda Biso, par la voix éternelle, Topesi, Victor Tumbachi, qui est l'homme sage, Topesi, Mbote, ingénieur Bouno Kibambe, Topesi, Mbote, Topesi, maître champion Abarar à niveau de bonhomme Matete, Topesi, Mbote, Topesi, Congolais, Nyonso. Il y a des pères et des mères au Bazuli Bakwa qu'on a biso topesi Bilombote maman na biso Bernadette Mwan topesi Mbote pe topesi Ndero topesi Mbote boza penza ebele au Bazuli Bakou il y a Kolanda biso par la voix éternelle. Ndena bisaka bino toujours que nous avons congolais des pères et des mères baye ba citation politique il y a République démocratique du Congo mboke la lindengeni et la mokindengeni pe isa kotambola ndengeni ya moto papa ina bino poto kabula makanisi mais mazali kolika la kati ya République démocratique du Congo encore une fois topesi bino mbote République démocratique du Congo déterminée République démocratique du Congo déterminée bolandi bino moko ministre VPM la défense Guy Mwanjamvita na niveau à Kasai de mobilisation générale topesi merci mingi na mokonzi merci il a dit mon invite VPM la défense ABC peuple congolais abandi kotalisa bango République démocratique du Congo ezani superficie population à Congo merci beaucoup na VPM et ma jeune peut ma conscience Bassous soit intégré armée. Bassous c'est pas moins hésitation, mais la majorité, Bakay armée, pour défendre la patrie, ma belle à Jean-Pierre Bemba Gombo, atamboli. Tozo kande ba congolais andenge wana de père et de mère. Na bisa bino deuxième volume na zo beta masulo. Gombo Jean-Pierre abandi ko expliquer jeunesse congolaise. Moi j'avais taboye Mbemba boye. Merci beaucoup. Na Igwe. Merci. Na moi j'avais VPM de défense. Merci beaucoup. Na ba sacrifice bozo sal. Biso to ngate ba konja bureau. To na ma konja ki tala sur le terrain parce que République démocratique du Congo est en guerre. De moni VPM intérieur défense. Moi j'invite yemoko kitaki sur le terrain. Bokonde moi j'invite de mitumba. Attention ba jeune Kassayen. Attention ba jeune Congolais. Intérêt à Congo. Kuna pe boye Mbemba. Abandi ko expliquer bat. Ami soki to mundu te muto ko mundela biso azate. Wana Mbemba. Ami soki to kangi maboko ko risque moko ekende. Na maboko ya bapaya. Bapaya o bakotela ki biso depuis arrivé à Afben. Bazwa ka ba donner nyonso ya Zaïre. À l'époque chef d'état-major David James Kabarebe Rwandais. Yatatana mama mboko yo on a dit que bana njili bana nyoso ya changu Lukunga Moamba Funa Beze Bele koko koti koko yo koko na bino na pesi bino somboto bande commission Matadi même na Angola
Bosé Belé, Afrique du Sud, Bosé Belé, partout aux amis, la question qu'on a congolais. Au moins, les Congolais, vous souffrent. Na kati avion, quand il est qui. Maintenant, ma caméra, la vie, c'est Malobalanganga. Maintenant, ma caméra, na mboka bapaya en avion. Congolais, pena Franja, Otali, oh man, Rwanda, ça dit, comme il m'a même avant de t'expliquer. Alors, arrivé à Afdelo, Yomandeko, tout ça, la communauté internationale a consacré Bissot. Baronde va libérateur et Nabino. Donc, c'est qui gère la communauté internationale. Makambe Outi Wapi. Ils ont une société minière américaine. Bangonde va exploiter la richesse à Congo. Na kati cahier de charge na Bangonde va sala. Baningaka tête de République démocratique du Congo, gouvernement congolais est à la contrôle de la partie à Est. Société minière américaine, le délai logistique pour la Rwanda, va renverser le pouvoir de Maréchal Mobutu. Hypothèse qui n'a pas été il y a commandé diaboliser Maréchal n'a peuple zaïrois à l'époque aux Zalaki, un dictateur. Ah, Moutousongolo Pakala. Ah, Yaya Kendekak. Baya Wande Bayaki. Babena Bomba libérateur. Ok, mission, ma personne qui m'a dit mission, ma richesse à Congo. Il y a commandé qu'on diminue fiance, il y a peuple qu'on diminue popularité. Il y a peuple qu'on a niveau Est. Pour imposer Bango, qu'on tient Bango dans tout le Bango peur, Kobanga. Si on dit Congolais Boma, on dit Congolais Beta, et là on va savoir qui est Mohan. On dit Congolais Beta. Et Rwanda va savoir qui est dans la communauté internationale. Il faut tout ça, le système de découpage. Donc, on va créer 26 provinces. Dans 4 à 26 provinces, Rwanda va savoir qu'il faut battre un chef coutumier dans Bango. Mais va changer qui bango ba Congo. Bazwa quelques professeurs congolais. Bon ba linga mbongo. Ba banda ko enseigner génération na lingala. Na ba dialecte na biso nyoti. Ko baza na contrôle. So société minière oyo. Tangu Tshisekedi a commis président. Tshisekedi a dit que malade ya Congo il faut que traiter en soigner ngo na bato ba créer ki yango. Il faut que ko kate hémorragie wana. Maintenant, hémorragie, la communauté internationale va se faire au 4. Nous avons dit que expliquer, nous devons expliquer Binoboui. Professeur merci, le secrétaire général. Augustin Kabouya. Merci, mon about. Boumela, Zalana Louane. Merci. Professeur merci, la maman Nabiso. Maman Max. Maman Lokumu. Merci beaucoup, maman. Zamba Batelayo. Oumela. Au moins, on a génération. Au sein même à 98 ans. Oumela. Aux amis comme la mototé, ma beaucoup pembe. Société minière, autant que Tshisekedi a commis président. Démarche à Liboso, c'est là qu'il est États-Unis d'Amérique. Pour négocier na bango que makambo bazo plier richesse à Congo va arrêter yango. Donc les États-Unis vont coopérer na gouvernement congolais, coopération bilatérale gagnant-gagnant. Maintenant na kati ya contrat ngo ezalaki état américain tembe te signaki ezalaki un individu américain dans la société na ye mais le qu'on a contribué à na mboka na bango. Donc, l'État américain a tenu à individu américain. Parce que la République démocratique du Congo a négocié avec l'État. Maintenant, tu comprends l'État dans Bango, nous avons négocié avec l'individu.
Mais là, le quoi individu wana baza d'influence Nicolas Beta na bango. Là, tu me dois Bill Gates. Doit la mission le belé. Pour l'État. Habite na la rapuna. Voilà un d'activité de repèse. Dans la République démocratique du Congo, à Sani État wana, on mis sa individu la ville va arrêter ma cambo, yo ça la vérité. Dans le 21e siècle, donc il a fait sa image à Mabé. Et il va provoquer guerre mondiale. L'État wana va nous convaincre sur Koyo d'individu la bango. Maintenant, l'individu wana, le quoi va connaître Paul Gaga maintenant qui jonquelle na bango, va pèse fies dans le niveau Afrique centrale. A joué rôle d'état que gendarme. Je pas dit, le quoi d'atelier là dans Congo, Togo bimaté. Maintenant, le gouvernement Paul le Kakala. Va signer pour renforcer le partenariat wana pour garder le pouvoir na bango. Il y a 18 ans. Le monde qui Paul Kagame va coûter un ancien président congolais. Début année wana. Va signer un protocole d'accord. Na va axe nyos. Parce que l'État américain, compte tenu qu'il y a un problème dans l'individu, besoin de la jeune à Bango, il y a un doute. Il y a un sangal à Bango. Ils ont d'abord on a vu ce photo de Kaka. Maintenant, l'État à Congo 18 ans, le pôle Bandimaki, pour faciliter le processus, pour l'intérêt à Barwandais, Bandimaki pour foutre à Barwandais, armée rwandaise. Parce que l'armée rwandaise a tenu que senda l'individu américain dans la société minière rwanda. Bondeza boye. Il faut que ça puisse être mbongo. Dans ndenge basoda rwandais bakufi na Congo pour libérer Zaïre. Société minière américain habité. Botika na zwa contact na président congolais. Nous avons contact avec l'ancien président. Nous avons contact avec l'ancien président. Société américaine a dit boy. Biso to ba ko futa ba Rwanda bongo te. Soko ni kinya. O coopérer na bango na ba secteur nyos. O kotisa bango na kati ya institution. O pesa bango 39% na Sud 45% na Nord. Ancien régime bandimaki nde moni bande kofuta basoda rwandais mbongo na compte ya OGFM. So tango ezosala ndenge wana na ndenge diplomation Tshisekedi ayaki nango société wana américain akomaki na difficulté ya kobanda koexploiter na kati ya Congo. Na kati ya difficulté wana mboko oyo ozeba retourner sur na bino malé mais beaucoup de comprendre ko société wana na makambo Tshisekedi a proposé ki ya boyaki habité soki kolinga o coopérer toujours na bato wana ça dit tant bozomona Tshisekedi bazo proposer que non négocier na 23 déjà des sociétés wana parce que dit que soki na 23 libéré Congo il société wana kopedre maintenant sikoyo baaméricain mpe ozo basanctionne société bakosanctionne mote parce que ntango azoka bamatière brute eyaka bazotravaya partir aux États-Unis ezopesa bapeuple américain misala so bakomema bino na makambo etali ya bakor maintenant na makambo etali bakor bato batiaki basignature na bango ezali bato ancien régime na kati ya logique wana nde moni awa nde okindemba explike bato abilikambo tozokufa nawa na se ezali makambo oyo bato ya kala basalaki eza kuwa na kati ya ndako papa azali mama azali na bana mosusu me mwana moko bakenda kodefa nyongo ya baintere ya babanki lambert adefa nyongo ekoma ebele
Et pour arriver sur le papa, frère, nanda muna maman na bana mususu. Ba voisin baye. Papa mambweni ndeto yawa tala miongo mwa no zana. Papa bi nyombe bele ba futa bila mndele na bien. Ya to boni ko leto to ko samba sambeza te. To ça la ko contre-valeur. O ka te la biso sima le pangu na yo et comme ya biso. Poto si c'est du Camboy. Papa bi jamais. Le pango yanga ye. Ya ko sa bilo na ndele na ndema Camboy ko mito sibi sabi. Mwana moko na kozanga ko réfléchir ndasa ki ba biloko maintenant bato bakoti na pouvoir bango bakomi ko subir so bato basalaki makambo wana bafandi ndemoni mbemba abdi tosplika bi soki tokangi maboko okoriske tokoma besclave ya bato parce que kati ya bato eza ya mabe contre la République démocratique du Congo. Abi bazobundisa Tshisekedi te. Bazobundisa nde bakongolais nyonso. Nazo ko exoter bino. Ezala mutu atanda tisongolo paka. Yeba ke mabele ya bakoko ba Rwanda baningi bazwa yango. A complicité na la communauté internationale. Nde le moni. Nde na biso bino na ebandeli. Nde moni Frigola Mbongo. Merci. Épiscope ngana nzambe ya mayele. Pia lukumu. Dans Nzamba le Koum, épiscope, Ambongo, merci. Parce que ce que je makambo Ambongo, je viens voir Abini. Nakoyo kande bato bazolo. Namba démarche to sani. Namoni lokola bato bazé na projet d'organisation. Balingi ba créer ba Rwandais espace. Na kati espace ango va créer un pile volcanique. Wana Frigola Mbongo. Poza na Nzambi ya lukumu. Épiscope ya mayele. Poko ma cardinal les amis pendant vous battez. Il faut tant la théologie, philosophie, makambo bele. Tant mutati sultan Nzambala. Dans sali muto mayele, faut to pesa lukumu. Anomi na ndenge na taleli na ndenge na moneni na ndenge totamboleni nazomona kwa bato baza na makanisi ya kokata mboko na biso mpe bakongole tokolinga te mboka ya bakoko ekatani tokolinga te parce que bato baza na kati bakreye nde bakreya Soudan du Sud na nord bilosora Soudan eza nini ye moto ozolanda biso Mundela da koti ba Soudanais. Bomoni kwa bomonda boye a créé opposition na kata Soudan, a créé ma rébellion na kata Soudan wa mindele. Nicolas pétrole. Khartoum Koto coopération capitale Bebou. Qui quand ba na table ronde kofana tous les deux groupes. Maman bon, mundela si bon ko ba kimi kota. To kata ka Soudan. Apo kimeko ta poto moni to pegisi bino oke yeno ba mundele na sasa do fula moto na fula makambo M23 ida Soudan le zali wana kimi ezate tisiko na bato no na bato sud so tuni bango baba kele rento sali ndeba yima sa ona kata Congo couple na bango angwa c'est-à-dire balingi ba diviser ba congolais mususa ko ba kete eza makambo Tshisekedi ye moko eza makambo mbemba bakoko chimba bino nde mais yeba ke bango makambo ezolo bawana na mitu baza ke no zima kata c'est pas bakata te domoni koto mbemba beti sete abi l'administration eza lisusu te eza toza la biso nyonso vigilant éveillé partout ozali partout yeba ko défendre patrie de partout les alliés côté les alliés qui étaient oh ndé makambo mo kendeli la yebo ki na ndenga fo il faut na défendre ce qu'on a kati ya la communauté internationale donc il faut mettre Congo pression à partir de la société minière wana pour financer comme le belé na kati ya Afden création Afden pour na ko mindele ya bezo mo na Rwanda so tali Rwanda ezaka mwana moko mutaka beta mukolo ba juif
Moi, je ne sais pas. Donc, ça, mon collègue a réagi. Ma pile petit à petit, ma mon collègue saute au Mioki. On va voir ça à Congo. Quelle pression matière Afrique d'ici? Quelle pression matière Ouganda? Quelle pression matière Angola? Il y a votre petit merci à président Lorenzo. Bakouta Nina, chef de l'État congolais. Basolo, merci. Parce qu'Angola, la République démocratique du Congo, le Roumon. Lorenzo Azola la tête. Président Angola, ça l'a dit. Basolo, chef de l'État. Nous avons mis la troisième volume. Angola. Angola est ici Congo démocratique. Et Congo est ici Angola. Basolo, ça qui est. Il y a dans la cité. Armée a décidé à ce que vous venez à Batouana. Parce que là, je suis au Kébé. Pour créer, la bloc pour ma ça va trop bien dans la moutou. Mais, qui les alliés? Armée a déterminé. Nous avons dit que Fongola qui dit Bokewana. Mais la temps que Fongola dit Bokewana, et belé, ma copain qui a laissé ma camoyo, peut-être que nous avons vendu. Nous avons dit à niveau, il y a Bukavu. Au moins, la partie à gauche, quand on dit, Bawazalendo, dès qu'on va un contrôle à des bandits, matin des Akuna, pour charger l'opération, il y a un 23. Après, il y a un biscuit de Bawazalendo. Plus de 120 soldats rwandais. Wazalendo a boumagi bango, lobby. Donc, il y a un temps courant qui est donc, il y a ma belle, il y a Rwanda. Ma coûte, il y a un somi, Waza Fongoli, frère Yama Seguité. Parce que l'armée congolaise, il faut pas venger Mamadou Ndala. Hollande a été armé. Côté de l'armée. Il y a armé. Il faut te venger Mamadou Ndala. Il faut te venger Maouma. Il faut te venger Mbunja Mabé. Parce que c'est ça armée nationale. Tu ne jamais concéder partir à Mabéla Bakoko dans l'étranger. Likambo tombami. Et même si on a un zambé le coup, cinq ans. Bakita qui na niveau ya toujours ba niveau à terre. Bazo tambola. Bazo de voisin moyen. Pour la luka kimia. Tu peux si bango bonne chance. 5 ans zo tambola. Pour la minute ba congolais nyos. Bazo luka ka solution. Exemple ngwa. Mais après na ba congolais misusu. Donc pour la bango bazo mona ngoko lisano. Lomi pone inanga. Tuna kini. Amona kini. Kote pesa ngunga. Basala na Congo te. Lomi pone inanga. Atima kini na mona kini. Ayoka ki peni. Babi skocha na mema wana cortège wana. À 500 mètres, et Malouki, et Malouki, zone à vitesse. Donc, basé information que les gens ont soldats congolais. Ils quand c'est un soldat congolais, basé à Yumate. Comme attend qu'il y a un monde qui va replier, il fallait qu'il va pléger l'armée rwandaise. Parce que pour l'instant, la communauté internationale, azoyoka makambo pour que gama lubaki yango moni sommet l'Union africaine katana kate de poisson pour gama babimaki quand vous bapesi parole pour que gama ni ko bamba FDLR des aboyés gouvernement congolais avait soutenu la FDLR ba ko remplacer pouvoir na biso ba ko sala massacre à génocide de basaki na 94. Le premier ministre a dit ça, il a dit que il s'est dit que ça va malukuta. Des animaux montés à d'autres tindaye. Il y a un moment qui créé qui a fait. Et non, ce moment qui créé qui a fait wana.
que sur plan politique et diplomatie, ndenge Congo ekendeleli, bakotuna banani nde baza ba Rwandais, na banani baza ba Congolais. Et là, aussi, France a péché Congo à Moana. Na kobimisa ba soda Rwandais, mais bino boko négocier na M23. Ba soda Rwandais na kobimisa bango, bino boko négocier na M23 na AFC. De ma kaboli à Mosadi, AFC, M23. Pour l'instant, on a comme AFC, on a M23. Sur M23, composition en presque. Et ça, on a Rwandais. Bon, on a un bateau commandement. Ma Congolais, on a Zani, on a compris l'idéologie. Super. On a quatre tables de négociation. Pas sur la négociation. On comprend que si on a une table de négociation, on va taxer l'ISO. Mais pourquoi présence à Basoda Rwandais dans le sol congolais? On va continuer la permission. Maintenant, il fallait créer Absewana. Absewana, c'est quoi les amis? On va faire des amis sur la Rwandais. Talakutu, les amis vont congolais. Deux mois, ils vont dire, Bazou, Mouto, il a dit Rwandais. On a dit, un bateau commandement M23, Babité, commandalelo M23, deux salles d'opération mixte. Binona APC. Mais comme donateur, on a coordonné les Ayonan. Maintenant, il faut que on ait un niveau à Rwanda. Au Rwanda, on a Congo, on a binoté. Le monde bazouaka, il y a un bébé. Rwanda, on a un famille Nanga. Bébé de Matonga. Rwanda, on a Nanga. Parce que l'homme est biscuit de la Koutana Kinambo. Donc, ça va porter dans la zone. Il y a même des wazalés dans les gens. Donc, les soldats Moussous sur Rwandais. Deux sur le bas. Moussous. Parce que comme il y a quatre, il y a quand même réfugiés. Parce que la carte a mis ça dans les managers de créer. De managiter. C'est pourquoi on a rejoint dans ma 15 heures. Dans la tombe à Moussa, Rambokoyo. Merci, Guy Mondjavita. Merci, Excellence. Merci, Excellence, parce que mon conseil comme la Rabis au métier. Adjima Koko. Tu vas gagner. Oui, tu vas gagner, Bitumou. Baké pour identifier la carte à Kamoko, Monosco, la Lucie, Monosco, yo. Nous sommes à la deuxième volume. Pour l'impliquer dans le pour ça. Donc, Monosco, on a Kamoko, on a militaire. Pour après ça, accès à la M23. Si on a remis Koya, si on a Congolais, on a reloucapé. On a d'accord observateur. On a autant de provoquer Binoza Rwandais. Mais pour combattre la population, il faut déposer une minute. Soit qui arrive à déposer. Donc, on a un Kuna. Soit on a un Kuna. M23 une minute qui nyonso. Après 2 jours, armée rwandaise a été Kuna boucler bango. On a une minute qui était. Arrivé Telema. Bofukama. Ce que les gens ont 4 officiers, mais si on prend les mains, oh, et nous allons dans ma vie. Donc, on a un officier congolais, on a un niveau à Douane. Donc, 28e région militaire, on va dire, bon, nous sommes là, peut-être bête à la bateau dans l'autre. Mais c'est sûr que non, tous sont assimatés. Parce que ma campagne, tout le monde a gomme. Nous n'avons pas conduit. Nous avons mangé le derrière. Il y a la Fongo la fait. La carte a fait, nous avons créé espace pour arriver à connaître une nanga. Talaba Congolais. Comme par minéré, les gens officiels monsieur sous corps pour un basé matesi. Les gens va toujours moi tu sais que nous paye tu sais que nous yo. Et comment tu vas venir? Ani makaka a négocié. La communauté internationale souci ça dit que République démocratique du Congo donc comme c'est faible. Si on a un cadre de négociation avec la position de la faiblesse à la genou.
Rwanda Koluba. Qu'est-ce qu'on a quand ça Rwanda ma pèse les nanga cahier de charge m'a modifié. Bazo c'est na Congo pèse nanga intérieur, na défense, affaires étrangères, na service intelligent. Donc nanga zwango na budget. Donc tenazo songa. On a dit que TV Zangunga pour le boga déjà na sima caméra et ça c'est monsieur Dassine pour TV Zangunga na zonga pour te mettre ma solo parce que ma solo to zonga aux alliés armée samedi to sengi na ba congolais nyonso boga paniquer samedi armée congolaise a fait la démonstration donc côté congolais za ko dans paniquer sauf imprévu na osonga pona pesa pour la grande détail ba grande ligne yama solo nzamba lola apambola bayan swazuli bakwa kolanda biso apambola République démocratique du Congo apesa armée congolaise makasi apesa bakonzi noso makasi affaire à suivre ciao donc quand on attend la négociation bako taxer biso mais pourquoi présence à basoda rwandais dans le sol congolaise bako tuna permission na maintenant il fallait créer AFC wana sikoyo yango eza nini babateza biso barwande te tala kutu eza bango bakongole nde moye basali bazwi moto azali rwande oyo ndenge na bato commandement ya M23 babi te kobanda lelo M23 bosala baopération mixte bino na AFC mais coordonnateur anda kocoordonne eza yo nanga maintenant nde tomona yo il faut que baola biso kuna na niveau ya Rwanda obola na Congo na bino te nde moni bazwaka ye kwa bebe barwanda bakoboma ye famille nanga bebe nde matenke barwanda bakoboma nanga wana parce que lobi ya mbisika nde bakutanaki nango dosola poteka na kati ya zone wana yamoni wazalendo na leja bia kimiti boyoki basoda misusu ya barwande nde tozoloba misusu bake komitika na kati ya kama barefugie na minduki parce que na kati ya mbisika beyebanaki te muta kreye yango beyebanaki te soko baana kozwaye na ba 15 heures dona tombo aye musala bamboko oyo yamoi babilogi napesi merci na Guy Monjavita merci excellence parce que mokonzi akomelaka biso merci azima koko tokoganye bitumbu oyo bake koidentifie na kati ya ka moko boye MONUSCO atonga na biso ye MONUSCO oyo na kosonga na deuxième volume mpona mbiki natiki bino na posa donc MONUSCO azotonga maka moko wana militaire po apesa accès na ba M23 so bakomi koya esi basoda congolais mpona koluka te nde aza ko observateur na ota bato baprovoke bino eza barwande mais mpona kobatela population ya bino bodepose minduki soki arima depose bobombana na kan kuna so bake na kan kuna M23 azwi minduki nyonso après 2 jours armée rwandaise ake kuna boucler bango oyo eza minduki te ali botelema bofukama siko eza na kati ya baofficier mosusu bafandaki batabi tetete oyo ebikala nde na mabe nde moni balandi un officier congolais nde toyo bawalakima na niveau ya Rwanda donc 28e région militaire batabi te bokonzi biso toya bayibu tobetana na bato na nzoto nyonso soki no tozonga nsima te parce que makambo tomoni na gome bino nde bakonzi bino masolo berere yala fongola fe na kati ya fe wana nzoka nde alinga créer espace mpo na arrive ya kone inanga tala bakongole kopa minere eza na baofficier mosusu kope wana bazonga te si eza bato mosusu bamwana Tshisekedi ope Tshisekedi oyo eza bato babini andima kaka anégocier la communauté internationale souci ezali te République démocratique du Congo donc comme c'est faible
soki ake na cadre ya négociation ake na position moko ya faiblesse azala genoue oyo rwanda koloba oyo sikoyo na kati ya rwanda bapesi deja nanga cahier de charge bamodifie bazosenga congo apesa nanga intérieur na défense affaires étrangères na service intelligent donc nanga zwango na budget donc te nazozonga mpona bike tv eza ngonga po debogar déjà na nsima caméra esi atie biso dasine po tv eza ngonga nazozonga po tobeta masolo parce que awa masolo tozozonga awa ezali ke armé samedi tosengi na bacongolais nyonso boka panike te samedi armée congolaise aosala démonstration donc côté congolais eza panike te sauf imprévu naozonga mpona pesa ba grand détail bagrand ligne ya masolo nzambe alola apambola banyonso bazwili bakoka kolanda biso apambola république démocratique du congo apesa armée congolaise makasi apesa bakonzi nyonso makasi affaire à suivre ciao. La salle polyvalente Maman Albertine est désormais à votre portée. Votre nouveau cadre idéal pour vos événements avec une capacité de 200 personnes est là. Vos fêtes de mariage, vos collations de grades académiques, vos anniversaires, vos réunions politiques, réunions de famille ou d'église, voici où organiser ces événements dans des conditions optimales. Nos services, le protocole, la sécurité, le parking, le DJ, la chambre pour les mariés, le service d'achat boissons, décoration et autres services traiteurs. Chez nous, nous vous assurons également une salle de sport avec une séance de 3 fois par semaine, le tout pour un abonnement à un prix très abordable. Notre adresse, 12e rue industrielle, sur l'avenue Fifi Bodi, numéro 15, dans la commune de Limete. Vous nous trouverez juste après l'usine Mortadella. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 81 082 80 48 ou plus 243 81 92 63 744. La salle polyvalente Maman Albertine. Venez passer vos week-ends en toute quiétude. Venez donc célébrer autrement vos manifestations.